Allez, musique. Bonjour. Ouais, sans rebondir, il est au talon de l'église. Vous avez un message à repérer Sabiso. Ah, vous allez expliquer sur place aux allez. Merci, Papa Raphaël. Alors, vous allez dans l'église Saint-Édouard, à Roche. Alors, vous avez sur les autres, c'est Péli, le Chloé. Vous avez un message pour passer dans la communauté catholique. Surtout, il y a Manchester, ou Greater Manchester. La catholique va sur la Greater Manchester. Pour la messe dans le Lingala, et ça, à la Katia. L'église il y a 5 étoiles. Chaque deuxième et quatrième dimanche du mois. Donc, les chaque dimanche, c'est la deuxième et quatrième dimanche du mois. Dans Gonga, il y a 14h30. Mais pour la situation, vous avez dans votre lignée, tout changer. Ici, quand vous avez la messe à Lingala, tout le monde a messe à Lingala. L'église, il y a Saint-Joseph. Où il y a payé Malam. Saint-Joseph est là dans 3 places. M130BU. De l'église, on a ici à côté de la salle. Vous avez la salle, on a ici à côté de la salle, on a Matanga, autour de l'activité Moussoussou. Nous avons fait l'indépendance pour les années passées. Les années ici, ça peut accessible à la bâtiment. Donc, merci à Souka, qui sont à la Saint-Édouard, et vous allez dimanche, 4 dimanche, vous allez le 25 janvier. Après, on a dit, à partir de février, ma messe Nabiso, na Saint-Joseph, na 14h30, messe Bali. Au plus tard, 16h30, au Bimi, tout ça, je suis sur l'église. Et donc, 2h, il y a un camionso, messe Nabiso à Lingala, ma camionso à Lingala, au Yima, ma camionso en tout cas. Vous allez vous sensibiliser, vous allez aider les catholiques au Banso, on va essayer de faire un peu de messe à Lingala. Bah, Nabiso, vous allez messe à Lingala, vous allez avoir pour des raisons de conformité, mais quand on va dans Pembeniawa, pour que tout sûrement, moi, malamu, totala, et là, qu'on nini, église, à quoi pesa, na bandimina ye. Na koki ko bandale sous mbote, Père Armand, en tout cas, eze sengo mingi kozala liboso na yo lelo. En tout cas, tozali en direct na YouTube. Na lelo mokola eyenga ezali bongo dimanche le 11 il y a sanza ya yambo c'est-à-dire en janvier 2026. Voilà. Okoki ko lokolo vandi peut-être ça peut-être mieux confortable. Na ligio pe sabatu programme ya église nous sala na yo ezalaka nini na église tango salaka programme na yo ya semaine par exemple sango salaka nini. Parce que les gens, mais est-ce que ça va la nini? Parce que bandi mais peut pas le quoi ça va la est-ce que vous savez quand ça la messe? Merci. Et donc dans le bâti Zali, l'église Saint-Joseph, na Saint-Édouard, Oyo Zali et puis Japon na Awa, mais Sangala et plutôt ya français et ya anglais. Donc l'activité na ngai la mingi d'abord messe, vous avez une messe chaque jour, la semaine, par jour nous vous avez une messe nous parler, et nous sommes dépendants de l'activité. Mimi plutôt soit kaya wakufi, watoto wakufi na kesha, kusalisa watu na bango. Tunapenda l'école, on a l'école mi balé, l'école de mi balé, Saint-Joseph, na divine blessing. On a plutôt que la la semaine pour ça la messe la bana pour l'école. À part voilà, vous avez une activité par exemple, concernant un programme organisé par paroisse, conseil paroissial, ou bien l'activité à prière, par exemple l'étude biblique, chaque mercredi, ça là en haut, mais dans cette salle, la Saint-Joseph, vous allez faire une activité, il y a une chose sur la dégue, par exemple, pour visiter nos malades, dans Bandaku, ou dans le sacramento, le col la communion, le col la sacrement de malade, et ligne tout à santo, papa m'a
ensuite ba ko pinga biso kuna kende ko visiter ma famille bien ko pesa ndako na bango to ba mituka to ba kamususu donc ça nous à temps plein activité ezali kaka ça pas monter en plus il y a l'autre oyole notre banaka messia gala où ezali en plus à deux fois par mois pour limiter bandeko badana accès à côté va chance wana na mesa gala. Je crois que na kati na église na bandimi bozaka pe na mwa ba difficulté ba problème pardon oyo eyaka kati na église. Est-ce que vous avez rappelé ba problème okuta nango ya bandimi par exemple je ne sais pas ba problème ni ekozala entre yo na bandimi okuta na ba difficulté moko mosusu ezalaka ke likambo bayeli yo meta mosusu ezala nango ya yo te par exemple. Oui, la difficulté est là toujours dans l'église de la Congo. Tant que nous avons un problème pour le Kabango, bien, on peut se conseiller. Le premier qui est conseillé, peut-être famille, peut-être ici comme ça, là, on a soulevé la santé. Toujours et puis, on s'amène ensemble, là, on peut se conseiller, on peut ça comme pasteur. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est normal que votre père n'aille pas sans pour dire ça y est, Makambo, les autres personnes qui ont des difficultés pour Bayoka, ceux qui m'ont conseillé, ils le savent ensemble, c'est tout à fait normal. Ça y est. Bon, personnellement, en tant que Sambo, beaucoup de la Makambo, n'a pas de difficulté pour aller dans le sens que ça fait la Sambo, mais il y a toujours des limites à gérer la situation de la difficulté tout à l'heure. Ensemble la prière, tout à l'heure de là me vient une question. Quel est le rôle de l'Église face à la communauté congolaise? Neti a tozol balisolo etali mesi ya lingala. Eloko nini tope rôle nini Église ezana yango face na communauté oyo ba kaka lingala ne to sola na lingala siko. Rôle des ayants makasi par exemple, dans la semaine passée, à Saint-Joseph, parmi tout le monde, plus une idée qui sur la balle par exemple la communauté congolaise pour voter à Manchester pour voter à Angleterre pas comme la difficulté les alliés pour rappeler biso moko ba messe na biso to ba moko da Afrique awa na chance wana pour se faire awa na Manchester à part na Londres de la messe lingala chaque dimanche jusqu'à ça bakuna ba surtout ba kenda ba moti ni ba uti awa Manchester ba kenda Londres pour la messe à part bien de wale kuna alors si kawa tozwi baku wana ya kozala messe wana Manchester eza opportunité makasi mpona biso kote tozongela messe wana kozala messe na biso ya lingala donc ezobakisa déjà un plus na côté culturel na côté ya losambo ya ndenge na kokoko na biso mpe ezobakisa un plus ya kosangisa bandeko katoliko oyo bazali na Manchester na greta Manchester awa po bandeko mosusu bakendaka mpe l'église mosusu po kozala opportunité wana bazala mese ya lingala awa bamingi balobaka mese ya anglais souvent eza lokola bapesi na biso ya mboka te kopita eza te koyeba eza te bamosusu eza un peu ennuyant alors bamosusu batika kokende mboka nzambe mpona raison wana bamosusu bakenda mpe banimi de réveil yo bandeko na biso église de réveil eza mabe te eza malamu mais tout simplement pour avoir l'opportunité de faire un lingala pour les scènes. Donc voilà, c'est plus la mission, la communauté, la mission de la et puis la grande Manchester. Oui, vraiment, c'est un micro qui a autant de est-ce que vous avez une idée à communauté lingalaphone, topé francophone, la Manchester? Et bien à peu près nombre de bateaux basali. Tout sur ça, la recherche pour le nombre de bateaux basali. Au moins 15 000
Congolais basé à Manchester. Alors vous voyez que le Congo est allé pays où ils allaient parmi les plus catholiques en Afrique, c'est le Congo. Même si dans le minute je dis bien manqué, il y a moins ça dit que na Christ il y a comme on a 15 000 Congolais aujourd'hui au moins 5 000 faut pas d'avoir catholique. Oui, bah ça va catholique. Alors partant de cela, donc on peut dire que la population catholique a Manchester, les alliés en monnaie. Alors on s'attend à quand même un nombre acceptable pour la reine dans un nombre pour les alliés pour y aller à l'égal. C'est vrai que nous sommes à Yéba qui a monté, c'est que tout ça là, pour écouter Matouba Yéba, qui est mis à l'égal les alliés, qui appartient à Wana, qui construit la communauté d'Abisso, peut accueillir les Bosso. En tout cas, vous allez là pour ça, vous voyez la promesse de Ngala et dans Manchester Hour, pour tout y a le numéro, tout construire une communauté de Galophone à Bissau et à Manchester. Donc, ça, la communauté de francophone, la communauté francophone des alliés derrière à Manchester, surtout ça, elle est relatée. L'autre, ça, les alliés pour Koba, la communauté de Galophone, où les alliés n'a pas de Manchester à part dans le Ok. Lelo par exemple le cause dimanche et là qu'on y ezali ité ani no kopesa bato ba Rolanda yo. C'est-à-dire oyo prévoit que ité lelo ezali nini ité ani le quoi messe na le bandité to zu avant messe mais siko ité ani no yela biso awa to yoka yango ata mwa ndambo lelo ba pona pesa yo keso ya motuna ya suka. Bon, lelo église ezali pour cela baptissimo ya Jésus Christ. Bongo ezali matin ezali que biso bakristo biso moko mpe tokola baki batisimo lokola Yesu Kristu. Bongo ntango Yesu Kristu akoli batisimo asali nini? Abandi nde mission na ye akei kosala mosala tata atinda ye asala kasi azongi kovanda te. Yango biso liteya na biso ezali te lelo bongo tokosepela batisimo ya mokonzi biso mpe tokanisa batisimo ya moko na moko ya biso tokola babatisimo na biso bamosusu kala bamosusu bakomi kala mingi te nini tozali kosalela yango eza mission tozwa po te biso mpe tokende kovanda sango ya nzambe lokola Yesu Kristo asala yango ikoki kozala na maloba ekozala na misala mpe na ndenge tozokoba kosala mosala wana tozwa nde mosala kokola batisimo elakisi kozwa mosala elakisi te ya kovanda l'électricité à quel bon certificat à baptême toujours pour on dirait souvenir na ba photo de canal ya baptême et ça peut être que pour la baptiste mon pas toujours ça ni pour le côté mwana bazo l'école catholique na certificat ya baptême wana ezali bon malamu te baptisimo ezali na kuna biloko wana te kuna ba photo te kuna souvenir te kuna admission ya mwana école catholique te kasi po elimoso tokota bona libota ya nzambe pa Yesu Kristo mwana Kristo nzela wana ya mibale kote tozwa mission oyo yemo nzambe apesaka biso apesi pe Yesu Kristo mwana wa ye akula baptisimo alakisa biso nzela Yesu Kristo akuli baptisimo te kote azali tabasumu akuli pe baptisimo te dans le sens que azalaki bongo azalaki motabindo mpo akoma asokama te Yesu Kristo akoli baptisimo mpo alakisa biso ndakisa mpo alakisa biso nzela mpo mpe akoma lokola biso alingi kobikisa biso pembeni na biso alingi kobikisa biso esika moko na biso kasi mosika ya biso te yango wana azwi nzoto lokola biso kama botami na ngolo Maria mpe akoli baptisimo koloba te naza kokola baptisimo po te napusa na bino mpo nabikisa bino mpe nalakisa bino nzela mpo napesa bino mission oyo bapesa ngai eza mission ya biso banso mpe mpo nasalisa bino bozala libota moko libota ya nzambe donc voilà message ya lelo oyo nakoki koloba donc biso banso po tokola baptisimo kasi tosala yango eloko te bongo tozali na nyongo ya nzambe. Merci beaucoup Père Armand. Na kokenda bongo kosukisa na lingi opesa message na communauté congolaise nde na otuko katopesi ba disposition ya sika pona messe ya lingala oyo kosalema bongo na ngambo ya Saint Joseph
opesa pe bato adresse mais tokokoma yango et ko défiler biso na montage. Voilà. Message à Souka, ils allaient clair, dans le moment brièvement et puis très clair que la messe n'a pas lingala et Kokoba chaque deuxième dans 4e dimanche à mois. Chaque deuxième dans 4e dimanche à mois, mais c'est au à 14h30 pour que ici là, à 16h ou 16h30 au plus tard. De sorte que tout le cas, d'accord, ça me prend à ma sous ou à la messe sur le Salema. La messe au nom sur le Salema. Na Saint-Joseph, adresse des alliés, Portland Crescent, M13 0BU. Tu es Saint-Joseph, c'est les alliés, ils sont dans la salle, on a une espèce de sur l'activité des alliés. Bongo capable de amener les alliés pour la messe de à partir de le 8, deuxième mois, donc février, le 8 février 2026. Voilà, donc on se retrouve le 8 février, il y a 2026, na Saint-Joseph, na ngambo ya M13. M13 0BU. M13 0BU. Nde tokutanu. Sango koko telma pour pesa batu. Au revoir. Amen. Merci beaucoup, Père Armand. Stay informed on Rangat TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook.